Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. J'aime le vieux Freddy, Azaf vient en gâté. Vieux Freddy Azaf père. Donc au moins sur Babylon Moussou, et ça a tant au monde déjà que Moutoua Koli. Pesa e kaka valeur na lingi, pesa e o ya lingi, et ça là est l'autre. Moi Moutoua Koboya, que ça c'est les patrons de tous les artistes et comédiens. Et Chandima. Nandima ngo kutu ya lo baza patron ba comédien. Aza patron ba comédien te wana nde kotona ko lubakate nkonje uchaba comédien te aza patron nanda kunena mwasine wana nde kotona ko lubakate nkonje uchaba comédien te aza patron nanda kunena mwasine ye lobi aza patron ya ba comédien. Donc c'est que alingi eza bongo so nga na za contre ngo lekechu wana olingi so bitumba moko boye o yo bongami nango te o muninga se bongami nango po biso na mikili to bava na ba pale batuti biso zaki na ba chambre na biso to za chambre moko nga to va na vide loin chambre moko sai balala na la duchesse to tika na biso na hotel o kaka to komelaka tu vois d'habitude des alaka soki moko la muki faut ko okita oke ofuti chambre réservé chambre après bozala mino à l'aise nga natali siko avant to kende ba voyage wana batu nyonso tu ba futa chambre mais natinda vide lo ke no futa chambre akei nga moko ta mususu pe na kitara na futi chambre natinda rappel ta mususu Mike la Duchesse akita futi chambre mukolongo siko pe na ndenge to le mara to la pongelengi fort nga natali ka ne code to zaina na la crèche na la musisai po ye avec musika na ngate batutu bazana ba mbetu musukuna ye na ki proche nanga na bisi papa kangisa ba mbongo futa chambre afasi même na mikilipe surtout on va na place moko boza ba leader et puis à l'époque il a qui ngana eto ba leader ya mouvement Duchesse ça la pas Caleb vidéo n'a pas ngade mais yeta mzuzo mona linga tinda ngelo yo tu ko no foot et boti moi compréhension ma suka nango alina ko payer kaka alors futi chambre si manango akangilinga kanda c'est que futa no chambre yo mona acteur vidéo ya ngade wana di boswani pe mais c'est la famille ti boswana bo eza poka ka bo se comprendre mtunanga wana kitambo ay tukena ilikamu bo tukekuta la masalanga masalana sai ko biso l'art 1000 balles ça il pas bête ka boulot honnête biso ça qui 1000 balles moi na ma kena 1000 biso 1000 sikoyo 4 personnes na landi yesu ya ndeni lukala na ta mois décembre habité yo no peso de santé azui 100 balles à pesina abina nga kasi 1000 o nga na zui yo pokozwa muti moi te ke bino so obeti bozo kabola 1000 balles mais nga na yenga moko na die na 1000 balles komati ngadi te idée za nango déjà kalaki voilà c'est dans cette idée longo ya peut-être on solo ya obokenda ka Zénith de Paris nezaka non ndeni sur la Zénith nous bokenda ba sai ba nini le roi yo zaka ko baninga msuba pour sana te pembeni wana ndenge pena emonana donc ça dit batu ba bi ke iso baza pire petit à weranso ça pire petit à Kofi vous comprenez mais lelo et comme on a ça il a tout ça na pe na ventone ngape to ça na biso pe na verambo mais ndenge siko imagine ndenge to bimela na mambo siko yo nga déjà na betaka Zénith moko de Paris na wera wana to prestaka nga na mystère Siatul après tant Zénith a mis balayé ba ça l'équipe ba pikete faut pas même ba c'est un siko vide lui un peu gaz na mikili la Duchesse gaz ya ressentir so beti putain merde ba momi wana ba zo crier ezaki lo mo boto yokani to pesa avant goût na rep na la sam mutaya pesi tchwaka mais ce que moi na mai tant matin scène alinga changer idéologie moni na la ka boyokani na sema podium ke to sala boy to sala bino to bi bo ndende ba ukomboji to melite na pesi yo meli donc ça dit to saki to sopi na mabele donc to saka bongo ngasko na yaki na discipline wana na yeso ko tanga komi a changer makambo a ça le quoi netike ngengeko batu
so nga sa lokwa netike abe na ngomulai so bana mai pe ole ba oh toza so to yimi biso tunasi parce que ko yima ya bongo so bolobi te zaka péché pourquoi bo murmurer parce que nga na tana bité to murmuraki pourquoi to murmuraki to bikete ya baby si idéologie bon lokwa nga pe na zaka espiègle le tu nga na lo barate bato ba mona nga na ba polémique te mais nazala kande yumate te komba esobe nazwaka ngo na utani nango na mukubi mutapesa nga komba esobe eza acteur moko akufaka na groupe Simba suki sa sans pardon parce que esobe wana pesa ko zako saka ki papa to eza na kichen nga muketro tant na ye na banda théâtre na groupe wana bi ah yo petit mukelo ko esobe boye yo mtu wa mukelo ko esobe ah mbala mo ba koma bien ngaka petit wana esobe ayete esobe ayete donc nandenge kombo wana ti oyo ezakati nanga ezaka art na yeke oyebisa ba parents nanga na bike ba on atangi tiki sengelaki natanga na zu diplôme yango wana na ke ba koto wana ba jista ba nzela bo memanga wana esimba nango ti donc botika nga sikoyo nazala l'aise nasala o nzambe aponelanga mère nanga ayeke comprendre parce que apesa nga nzela 2 fois apesa ngai permission ezalaka na 10 ans tena koluka groupe moko ba formenga âge à 10 ans na âge à 10 ans Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, mon pas de Sambo ya solo. Les lots na promota kibino, donc ça toujours ba émission Nabiso ya Kati, ko yambara toujours ba artiste et comédien, ba artiste et musicien Nabiso ya monde entier, nabi ke partout le monde surtout ba mama bosenga kinga Lekechu, tout ça na posa ya Ladi et Sobe phénomène, luke la biso ye tunga pato ba Kati na ye, to yo bali sone parce que ozo yamba ka ba artiste belé, ozo yamba ba te belé. Pourquoi que la biso pe et sobe ba demande na bino bino komela kinga bile ke tutoza na posa to mona et sobe a na kati ya émission na yo kati na plateau na yo ya Congo Liziba TV wana ko pesa vraiment merci d'avoir tout bolandaka nga obotala nga partout dans le monde entier na bosanité ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros asa na gouvernement bimbo mona bongo José Ndombe Showman premier ministre Junior et Musuku prêtre babi HPR do na peso mote bisco zali bato tout bolinga ke vine panda leke choko ya wili musheni et tolomo iko to benge 8 km bambu tout na pese mbote da chichi bola ye vraiment atikra ngate tibozo mona bose grâce à chichi bola pe na pese sous merci les sous na si ya Mulex aigle noir si ya Mulex aigle noir na pese modia za trona pas d'adi jos dangola toza toujours awa to so la vraiment na ye président Ladi et Sobe to ye ba katina ye ezamba liboso na ngana yamba ye aza no vieux papa on a lingana no mingi on a tala non na ba TV trop mbala liboso na ngana banana banda carrière na nga ezamba liboso na nga to na yambe a to sola ni awa na biso na biso kati yango to ko sola na ye po to pesa raposa ndenge za ana Congo Liziba TV na moni pe bato bi ko tala ifoko ba do chez les kosi na pese mote misika zali tolanda. Bonjour président. Bonjour Lekechu leke plaisir ya kokuta na président. Ouais, plaisir à trop. Na profiter pe na pesa bandeko ba internaute nyo surtout ba mbote ko bazola nanga partout na monde entier. Donc na CPLP ndenge mbali boso ya mbinga na Congo Liziba menga na tala rayo. Oui, merci. Na tala rayo trop Lekechu donc na tala rayo. Mais quand même les lots yambinga na Congo Liziba ça n'a pas plaisir parce que bato batala ko belé na bi kana minute déjà internet YouTube déjà roinda na contrôleur toujours voilà toujours nga besali nga plaisir ya kosola na yo question na liboso na président aussi la tépoine bon kosi la té eza parce que boulot pe ici la té oui boulot pe aussi la té naza toujours présent na boulot nanga donc moni biso toye to kuta ba grand artiste et comédien le ko la ba fait Maréchal sans souci oui to ye okuta na ba grand comédien le ko la ba grand prêtre Ngadia Diangadius oui to kuta ba on a terrain to kuta ba grand le ko la ba maître Paye vieux Jacques Mukoza maître Paye to kuta ba mystère Siatoul wana ba va na potote wana ba na terrain oui to beti siko na ba veo na penda ba yambi biso to beti na bango ba petit ba vieux plutôt
accepter pena ba petit. Oui. Parce que c'est facilité. Oui. Bon alors ba bimisi biso ba pesi biso gaz. Siko biso to simbi yango siko na minute biso to komi siko le roi ba père tozo bimisa ba vie. Et là siko na aussi la te tozo siko lelo ba vie to bimisa ba petit na biso mais nazaka na terrain. Toujours. Tobeta siko na ba petit. Si, c'est à féliciter, mais plus émission c'est à Kati. Les Kati sur la plus Kati à Moutou, tout soit non Kati na yo. Zano à l'aise, tout causer tout hein. Toujours Kati, tout sur la nan phénomène. On a vu qu'on a combo un phénomène, mais qui est ce pays? Yo bekara. Ouais, donc non nanga ezali Nzongo, c'est le nom de la famille. Makie c'est Eza prénom nanga. Et puis non Makie c'est Ezali poste non nanga. Prénom nanga c'est Ladi. Voilà, tu peux donner ma Ladi siko. Tu peux donner ma Ladi. Ladi et bisabiso nan. Tu peux donner ma Ladi. Tu tires dans le sol. Après tu vas baisser toujours. Tu as ma Ladi. Ladi et bisabiso nan. Bon moi on a Ladi. Zagi non nengeni. Kokula Ladi. Ladi a coulé na famille nengeni. Ladi a beaucoup ma combien de personnes. Ladi a coulé na famille mon pauvre riche. Tu comment tu as dans l'histoire na on a Ladi. Bon histoire na ngamke. Pour Zakatia. Ouais Zakati te causer na biso. Donc déjà na ba âge et ya nango suna tina te ya robomba ba âge. Oui oui. Mon na robomba âge pour na ça la ngoni. Donc moi je suis né en 1977. Oui. Donc na botami na année 77. Donc quand on a botami na famille nanga na famille Nzongo Nzongo azali koko nanga. Nzongo kombo ya Nzongo biso nyonso to zwa kombo ya Nzongo nga na obenga e koko Nzongo azali oncle ya maman nanga. Oui. Donc voilà. Donc papa nanga s'appelait Nsabala Paul. Ma maman elle s'appelait Mambote Catherine. Bango mibale ba futa nyongwa Nzambe. Donc ndeka ezaka Nzambe defisi biso to mona mukili après lobi au futa. Yo zani en famille. Ngai na famille ya maman na ki 3e. Na famille ya papa nazaki vraiment na kati. Donc na kati donc likolo ezaki belé na sima pe belé mais na kati donc père yo bika ba père na biso. Tu peux donner nous le solo yo papa na maman bino na. Babotika ngamuko. Yo moko. Ah voilà. Réalité za kindeni zaki la marié to yo ndeza la papa lukia kutena mère expliquez biso non. Donc papa nanga kuta ina mère nga mona ga babota nga mende ba kutanela. Donc na toi peta otuna ba ngote bobo sande nini. Donc voilà na mona ga baboti nga donc ba kolisinga réalité a visa kindeni réalité sauf que papa nanga azalaki na ba mama msusu pe na bana msusu. Maman na biso ndem ta bokoli biso. Maman na biso bokoli biso mais vacances tozo kende pa ya papa kotanga ba chiki maramu nyonso tu na maboko ya mère. Donc to koli pena na maboko ya maman nga na ba frère na nga na ba sœur na nga. Réalité ça kende na bokomala. Donc mère na nga azali commerçante donc azoteka azoboko la biso atangisi biso ba chiki ti tozu ba diplôme voilà. On a commune. Ngai naza mwana botami na njili. Nabotami na njini na lupango na biso ya famille na quartier 3 na Kipemba mais koko nanga ona oloba Nzongo donc ça dit maman na ngai azali pena parmi ba nièce na ye oyo abanda olinga mingi d'ailleurs mère na nga abanda gérer ba bien presque ya koko nanga bon lokola gérer ngo bien donc koko nanga monaki cadeau ya ko sala ye apesaka ye mbongo wasomba ndako nde sikoyo mère nanga yaki osomba ndako na makala mais wana déjà koko nanga déjà ngaba yolo Nzongo lezi partout ngaba yolo makala azali déjà prêt et puis koko nanga na loba azaka président Bilima ye mutu natan na ye azaka président Bilima ba joueur na ye asombaka à l'époque ba jam ba ve mutu Bile Santos wa biso za bana mikie na ba pauvre Mobati. Moi bazo beta na Dragon. Wa à l'époque président Bilima ya Dragon. Koko nanga wana na olo banzongo. Azaki pena mutu ayebani ya soutenir ba artiste musicien belé, azaki mécène pena munene. Mais sikoyo ba faire na ye ezaki presse koto. Biso po ozala pena bien même bande ko na ye ba
bana kasinaye parce que biso za ba Congo bana kasinaye pose la bien il faut oya ko vanda pene ya noko nde sikoyo tozaka mingi bayolo bangaba bamakala toza na lupangu na manzengele tozaki na mapangu na ezo toza donc ça dit naki de njili mais nasali vie mingi kutu ne mère aprofitaka sombi lupangu na avenue Kingunzi na makala tovandi wana 5 ans après mère ayoteka ringango tozongi sunjili na bamamu nyonso tu na ndenge nayaki obimanga moko ndeke na ndenge nakoma mutu voilà nandenga kuma mutu nabi ke bato olanda biso partout le monde nabi ke miso na Dubai na Deira wana ba yamane ngumbu azolanda biso babi oasis bazolanda biso bato tout bozana na Dubai je pense que weekend tozana bino wana ndeto misana kozala toujours merci à tout botra biso Tunisie bana Tunisie bazocha ba écran plat balanda Congo lizibana zana artiste na bino yo la di esobe yo mandeke ndeke tozoye ba parcours no ekenonke et que bien ça se beta kotanga ba classe na yo ouais natangi chik nanga ti na ye kozwa diplôme d'état yonga naza technicien na sala électricité na chik alors tangu nazu diplôme na ye kokende na ISTA natangi année moko na ISTA après en tout cas théâtre bando réclamer ngaka donc art bando réclamer nga donc na parcours nanga déjà tangu na okola na beti bale na ndenge nyonso na ba masse belé to beti na bango bale na ba ndenge nyonso na sali muziki ya koyema na ba orchestre na ndenge nyonso na tangi chik na ndenge sengela ina tanga na yebi ko sala donc ça dit ndenge za boye na ko mema yo pena ba to nganda ko na yebi sio ke to sa ngam na sala schéma ya ndako oyo alors to zo courant awa to créer ba boîte de créer ba départ ba boîte de dérivation tout donc bon technicien mais attends pour le ziki na changer raté parce que na comprenait que oyo zakati nanga ezaka art na yake oyebisa ba parents nanga na bi ke bon natangi chiki sengela ina tanga na zu diplôme yango wana na ke ba koto wana ba jista ba nzela bo memanga wana esimba na ngoti donc botika nga sikoyo nazala l'aise na sala o nzambe aponelanga mère nanga ayaki comprendre parce que apesa nga nzela 2 fois apesa nga yi permission ezaka na 10 ans tena ko luka groupe moko ba former nga âge à 10 ans na âge à 10 ans OK na okola lokwa ba chochek donc so na vandi wana même na parler makam na bandu bim donc bo comprendre ti mais ko chocha ke na ndenge chocha mais nga ko yaki na ndenge encadrement parler ba makam mo boye mais art eza toujours na kata nzoto donc na bano kima donc esala ngo na robatama malgré chic ozokende chic ozo moni net ba odika bango pasteur odika bango frère wana chante c'est un ami pena de l'école donc il y a pas moko totanga na chic odika bango ayembela nzambe akoma na Londres ou soit Allemagne je sais pas donc akoma kuna donc masa na nga pena totangi na bango ba chic bango donc na selisi ba classe na nga na bisi bango botika nga na sa théâtre et en plus na âge il y a 10 ans déjà na zaki encadré na groupe moko bi théâtre ngaba oui na Saint-Adrien ezaki na compte ya paroisse ba encadré biso en tant que ba jeune ya paroisse wana ba kizuela ba ya papa donc ya papa ndem ta formé nga la kisenga théâtre kizuela ona olo ba papa nseka akoma na RTNC azaki acteur ya Elombe na groupe Simba bango nde na yo okuta bango na groupe wana donc encadré toujours encadrement ba vieux rock bokabela donc ça dit biso yaki théâtre ngaba ba théâtre bana makala kuna théâtre lemba na lemba kuna eza ba vieux na biso ba rock bokabela ba bomba fifi ba nzange bango wana ba yaki na afadra théâtre ezaki na groupe msu na lemba à l'époque les ambassadeurs biso na ngaba yaki mukubi théâtre et puis ba takinga ba kaneton ba tito ba lisala ngomba ba josco 4x4 bango na agricole donc ba groupe mususu yalaki ba mitopo ba ni na ngambo amaka donc ba groupe nga na yebaki à l'époque tant tozo travailler peut travailler na bango tu veux travailler et puis na yo mona ke fo na bima na télévision na yebisi maître nanga na bi ke fo na bima apesi nga nzela donc tolongwa kana nu na bakake tokesala groupe na biso Nouveau Testament. Tant que le mois qui te ça le Nouveau Testament, je crois na komaki na ba 15 ans.
tozosaka makambo wana tokosala nouveau testament totravaille ata ane mobimba tokoki te tobomi yango ngai nayebisi bamasa tozonga mukubi théâtre tozongi mukubi théâtre na bakake nde toye kotravaille sikoyo na ye okoma na ba 18 ans nde sikoyo nakendaki pa mettre paye wana naza kaka naza nanga kaka ladi na ye sikoyo na théâtre te komba esobe nazwaka ngo nautaki nango na mukubi moto apesanga komba esobe eza acteur moko akufaka na groupe Simba Sukisa sans pardon amonaka nga moke tro ntango na ye na banda théâtre na groupe wana bi yo petit moke loko esobe boye yo moto ya moke loko esobe mbala moko bakoma obengaka peti wana esobe aye te esobe aye te donc na ndenge kombo wana eti balingi bachange nga sikoyo barole parce que nga na banda osala badécoration ya makasi mpo nabimaka pere kuna sikoyo na ye sikoyo na télé nazalaki kolinga baacteur comique mingi ntango na okola donc nga sikoyo bafe maréchal sans souci bato tu bano jouer comédie bakokodi ya nzombo maréchal danga fe danga ke commanda danga bato wana nyonso tu oyo baza kosala barole comique nga sikoyo na bande koimite bango naosala bacomédie ntango na ye nayaki na besoin plus naza barole normal te mpo nazala comique sikoyo bango bamoni nga age ya moke mpona bana na télévision babiki te fo ozwa barole normal na ye okima mpo biso ntango toye bapromotion na biso bade Londres epa mettre paye toye sikoyo na bajosé de Londres donc wana déjà tokomi na année tokomi na 97 98 donc 97 toye sikoyo epa mettre paye tant toye pas mettre paye après toyaki sikoyo na bade Londres biso toya bamaster toza bajene moko ya propre nga na utaka njili ya utaka motikile donc so toye tobimaka propre ve na biso sikoyo alingi apesaka biso tojwaka lokwa bajene moko boye rota momili toyi facilement voilà so nga nayaki na makila ya comédie après na yo kima natiki bade Londres bacontinue nga nazongi na nga su na bagroupe na biso banjili titi jour mosusu na bia atengama na omipesa nde retard na luki siko na nive mundweri parce que muta memaka nga peka ya mundweri tokenda nga epa ya mangwawu alors ntango na yo luka esusu abi me petit yo ozodecevoir nini yo yoki obandi bien apova nini oso na bi te to na okima te mais wana ntango na otravaille na njili na bave na biso basiatapata balikambo bagrand comédien so ya mabele kote kuna na théâtre plus donc ya président Masumu wana siko bacteur na ye totravaille na bango ti na ye kozonga sikoyo ntango nazongi mpena sikoyo na vandi kovanda na vandi tititititi na ndenge tokendaki na bamundweri nzela moko bacteur oyo nga nakutaki na nouvelle wenge ezali nakuta ye moko président maître paye nakuta ve Johnny Ntsakala nakuta fe mundweri nakuta mama maloba nakuta ebakata vimbo nakuta Willy Mambu nakuta Michuri bébé santé nakuta Chic Norris nakuta bena babakanja Isdor nakuta bacteur ya mwa ebele moko to bana obenga ye ndombolo bamaso nakutaka wana nakuta Brunel Zigura nakuta Zigura nakuta pe bamasa ebele mais biso sikoyo ntango toyaka alors bazigura sikoyo babimisaka bango na liste ya bato oyo balibere na mouvement po toyaka ebele biso sikoyo totikali na ndenge tovandaka tosimi bamakambo titititi bayuyu tokuta bango yuyu aza na Canada donc oyo barobenga muyungu donc bango bauta kutu depuis Chic Choc tokuta ebele après beolongwa boyoki na groupe so ya mundweri non biso ntango tolongwe tokei kosala sikoyo Lisboy donc ntango tokei tosali
nouvelle ngenge oyebi ndenge kaka ezalaki wenge ekabwani wenge mpe kei fo ezala wenge tout terrain wenge ekei fo ezala mpe wenge kumbela wenge référence ndenge kaka makambo eyalaki shik loyenge ekabwani na po shik loyenge euta benza minzoto idéologie minzoto wela minzoto wela tangu minzoto papa bango bangadia ya balongwe bake basali choc minzoto choc minzoto titi baye kosangana na bamundweri balongoli kombo ya choc minzoto komi choc loyenge alors nouvelle loyenge pe tango ake abendi pe ka loyenge biso siko tango pe tokei tozwi kaka tozaki na nouvelle loyenge tozwi ka nouvelle tozali nouvelle ngenge donc ngenge na biso titi teo tala to bite ngana bite ba idéologie il faut to kata ba lien wana biso poto bimisa elo moko wa biso moko ndena yako pesa kombo ya List Boy parce que nous longwe banene to longwe ezaki mundweri vieux gaou wana vieux gaou zana yoma wana pe na esobe phénomène nante na kisita ndesi ko tango to ko zo espace na raga to sali pièce moko ya mignolo le zalaki pièce ya mundweri ndesi ko yango to changer ba kombo vieux gaou alobi na bimana kombo gaou wana premier gaou n'est pas gaou et ça succès vieux gaou binga na bimana pièce na kombo gaou nga na yo bimana kombo phénomène to sali siko male mambo o pembe ba male mambo yango ezaki groupe nani ezalaki mouvement na biso 4 leaders donc 4 présidents 4 fondateurs nazaki ko signer toujours ibage nani sikoyo lokwa signature ezalaka moko lepetu nde toyeko olobaka soki signature eza moko c'est que mundweri mutu abango tya signature mais eza mouvement na biso po ebandeli na kati ya palais na biso na quartier to na Kipemba ebandi na mois de mai mais le président c'est Mundweri biso tu bando bien biso ba président biso tu toyeba président sur la vie président mais le mouvement na biso bando comme List Boy de Mundweri et Sobe Kisita yo na pesa idée te ata na groupe wana yo mta pesa na idée te non ba pesa ka idée c'est bon mta ba idée na pesa idée za groupe nanga non groupe yaki ya biso tu groupe sala mi boye biso na so idée ba cha nani Mundweri président po vous allez wana yo te Mundweri déjà na kata List Boy et na nouvelle ingi aki chef na biso et puis Mundweri azaki déjà mutoyo abando kota ba bureau biso to ya répétition c'est ça ozo comprendre tant to ya nouvelle ingi to ko kuta ya kota na ba bureau bon alors mouvement ezaki makambu to ba iteke makamba ba bureau ya to salika nan maintenant to comprendre que te fo ba bureau ngape na bana kota déjà ba bureau à l'époque na bana signé ba contrat na sa ba production sous individuel mais quand même vieux Mundweri zala so signature za moko yo mto ba mecha yo zala président wana ba uza idée yo bana ça va mais biso pe to ayi ba président ya ma solo charge arrêter président nege tu wala pa ovandeli te na peut-être kade ezane ngona solo beteli ngape kana batu so za ina ba beteli ma solo histoire oui ça histoire vraie même ko soli na vieux gaou bino na vieux gaou na nesos na Kisita to utangi ne pe nouvelle yingi wana boche bia vieux Mundweri yo zala président de signer logo pour mon travail na bino te za pe na ba signature mususu soke yepe boy sengi biso tout que biso tout musu pe boy voilà net contrat à Bralima à l'époque to signera biso tout na antenne a to signera biso tout aux pas na Marsavco to signera biso tout to tchara pe na linzaka ezaki pe na groupe donc les 4 patrons ezala les 7 patrons ndenge List Boy ezaki ya 4 leaders parce que après bana ba ko na mona pas de don pe bayaka biso siko tangu toye to sali mouvement après eyaki na groupe moko ezaki na njili kipeya yo baki makasi fort po biso tanto na nouvelle oyenge groupe moko pe to ayi nango ka na njili bon wana eyaki groupe ba fe Mundweri basala iponga na longwaki kota 3 na kevana na 13 donc moi na mama kultu nanga sombari lupangu batenga na vana na nga wana to vana siko na groupe moko wana siko pa ngana kendo kuta na groupe ba mavunza na au travail kuna na kenda la nouvelle mais som kolo wana boulot ya hotel na au travail na ba 13 kuna to esiko ba côté ya ngamba ba 13 kuna to ba kikedi ba terre ba numéro akufa ba papa numéro ba papa nzoka ba papa mfuka bazaki bana siko baki na groupe na bango kuna si oyo biso moko na ndenge ya bana nouvelle to yaki na extra théâtre groupe ba Mundweri basalaka bon sikoyo moko to bana au travail siko tangu to yo sala List Boy
bayo bomasco extra théâtre ba acteur ba bano ya travail en extra théâtre ba koti Lisboy groupe wana kipe ya yo ezala ki groupe ba papa nzoka banani babomi yango baye kokota Lisboy ndesko to sangana ki avec force wana ndenge to betaka ba pièce ya miniololo wana ba gangisa Kishasa Brazzaville nzela moko male mama ndesko force wana to wana sikoyo histoire yango wana donc c'est ça to bandaka ndengo après ba oxygène baye koya ba oxygène baye ba grand métro baye José de Londres tikalaka na nouvelle oyenge tango bakei Lubumbashi bakende Kenya na ndenge groupe salaka neti mwa mobulu José tango akomi abenga mwana mai fonga na région de Bino na mouvement la beteli bave na nga abikete mouvement loko eza biso tout nga na kota nga so mutu na groupe te bon mutasuka bozwaka masa nanga na ndenge master to sangana ki to koti na groupe tango to beti après 3 ans natalika agenda ngezo kende donc loko nga aza espiègle donc na talaka na musika na biti il faut aka na 4 étapes bon j'ai déjà ebano kende bien mais natalika musika te côté l'art to bano kabo biso to kabola l'art ndeni soki neti to travailler au ba partenaire na biso ba futi biso mbongo to tsango wana to bi bon loko eza boye par exemple 60% ya biso ba leader 40% ya mouvement to longo 60% wana to za boni ba leader 4 soki mundori fe mundori azwaki $1000 isoba kozwa $1000 nazala te na yo kutango kisi ta kozwa bongo gawa kozwa ndenge wana lobake mututa mususu ba bengi na publicité na yemo ko boyake wana mbongo na ye mais oya mouvement to kabola ndo sikoyo kana to évoluer mutunanga wana kitambo ay tukena ilikamubo tukekuta na masalanga sai biso to ye bango ye pa ye ozi la ya malamu lembe wele to tuna biso ba pesi sikoyo biso l'art 1000 balles ça il pas bête ka boulot honnête biso ça qui 1000 balles moi na ma yake na 1000 biso 1000 sikoyo 4 personnes na landi yesu ya ndeni lukala na ata moi décembre habité yo no peso desante azui 100 balles a pesina abina nga kasi 1000 nga na zui yo pokozwa muti moi teke bino so obeti bozo kabola 1000 balles menga na yenga moko na die na 1000 balles komati ngadi te idée za nango déjà kalaki voilà c'est donc so idée olongwa te eza yete ngamoko alongo lisayo kula Lisboy Nathalie Pemo na botaka raison mon aye expliquer ba fait na bi n'est-ce pas bien na vision mo boy na kota studio na beta eloko prêtre mo et permettre ngate na ya ba travail na osa la prêtre mo boy moi chant moi babilo mo boy na betika ne ngapona linga kike eza na nenga propre po ba vie na ba encadrer nga si na kotika bango nenga na epesa bango pasi makasi mais faut na luka stratégie nini oyo na ko bimé abi bon ça va pour mes até biso toza oza mouvement na pour moni Lisboy fondation eza yanga mais Lisboy wana eza ya biso auto sali na koya bwe gauneni mouvement wekendeni ote mwana mwa se comporter mabi to ça il est cha na pesi kuna na zongi parce que hindi wana ya biso si ozo comprendre eza ya biso ti na yo sabango que bon ngana ça na ndemwa ba comprendre babi pe que ça va ba bonne chance mais ti nazala na Lisboy fondation bango batikali atem kolomo côté bana njili bayebi partout bayebi okomona biso na mundweri okanisa ke to kabwana to su groupe moroti soki to kutani esika ba artère bazali omona ata na vanda na kosala ka na fofile manevre foka kiti na ngezala nga awa mundweri awa yepe akosala ndengwana donc muto koyeba ke jamais to kabwana so na koti njili na moni bango te lobana yaki njili donc ba vie oyo to sana bango makambo ebele. Donc c'est ça, voilà, c'est ça, venu des Alara. On a ce qui est besoin de comprendre le parcours. Il y a la die et Sobé, mais qui c'est tout qui n'ara tout sola toujours. La die et Sobé, yo sola presque na mission soit. Ouais, ngana nga ni aba
ya ba star ba star nyoso tout na JB ouais même ba Jogo na bango bien vera mopir vie ngaza na bango tout o kansana to ala c'est bien Jonathan Dayo obete sono de solo ya obokendaka Zénith de Paris nezaka non ndeni solo ya Zénith nubokendaka basai saiba nini le roi yozaka ko bandinga msuba pusana te pembeni wana non lekechu nga betele sono arrivé ya saitango yaka réaction ezaka ndenge nini tezela idéologie ya boy ndenge de tozaka na idéologie nga aza le phénomène mwana mai na nga aza mopao ekendaka bongo ti so otali ata même na esprit ezalaka mpe mwa moke ndenge wana donc ndenge mpena emonana donc cetadi bato bayebi ke eso baza pire petit ya weranso sai pire petit ya kofi ozo comprendre mais lelo ikoma nango mpe sai tozalaka na ye mpe na ventone nga mpe tozalaka na biso mpe na verambo mais ndenge sikoyo image ndenge tobimela na makambo yango sikoyo nga deja nabetaka Zénith moko de Paris na wera wana toprestaka nga na mystère Siatoul après ntango Zénith ya mibale ye basali équipe babike te fo bamema baservance sikoyo vu de loin mpe gaz na mikili la duchesse gaz ya kosala so babeti putain merde bamomi wana bazokocrier nayebi ti sikoyo vu de loin so babetika ayuna suka mais sikoyo nga na mwana mai po toayi mpe na de Londres na sai na pululu fallait pe pululu te pululu te na sai na de Londres sikoyo nga batali babike te wana ya biso wana mpe na bunda bitumba ya maison mère vo azonga sous des azo mérité po ye penza après mwana mai pe Simon akoti na idéologie malgré azali trop mopao mais basali ka bendaski yo lobaki na likama non na lobaki rien tokutani tobandi pe ko préparer ba spectacle sikoyo ye ezaki elo mo boy toyokani topesa avant goût na rep na la sam mutaya pesi tswaka mais sikoyo mwana mai tanga matina scène alinga changer idéologie moni na ezaka ke boyokani na sema podium ke tosala boy bino to bi ndende ba ukomboji to melite na pesi yo meli donc ça dit to saki to sopi na mabele donc to saka bongo nga siko na yaki na discipline wana na yesu ko tanga komi a changer makambo asa lokwa netike ngengeko batu siko nga sa lokwa netike abe na ngomulai siko bana mai pe ole ba to za siko to yimi biso tunasi parce que quand il m'a bon, so bolobite zaka péché. Pourquoi bon murmurer? Parce qu'on a tellement habité, to murmurer. Pourquoi to murmurer qui to bi que il y a baby si idéologie. Bon, le quoi on appelle à zaka espiègle, le que tu, on a le baraté. Bato ba mona ngana ba polémique té. Mais nazala kande yu mate. Ngaba nako omona ka ba silence na ngana na la kabwe bato bele ba bi que so bazala alo barana eti. Donc problème nanga na lukaka problème na mutute yango batu bango pe ba comprendre que ba lukela nga problème mais notre blague yo uzala kwa confix non ça image non leketu so na ezali c'est que kotango elo ba su bien te pour comment kala na epse na bi papa pona nino sa ndengo na to kana kito sala boy yo zali boy ya mais ko esali na bité esali faux mais ko yo zala ka mutali bosoni ngaka kolobanga bi mais oui faut na lobana otendeni osali makambu o esala to yokana ite siko ba lobate pona ni après esali pena mu comprendre bendi donc to tirer câble pena siko batu na maison mère tellement ba yebi mwana ma yaki musika trop abandi ko pousser nga tiko ye pena donc on s'en prend mais il aurait ça bien comme kolongo to swanaka comme kolongo pe avant to kita ba parler to kozaka mais si la rate to non swana sous na Paris wana mde souci jambo to swani na Paris ndeni to uti
Allemagne, Belgique, tu as une chambre vide dans l'hôtel où tu vas na Ibis. Si vous connaissez là, tant que tu as écouté Sikoyo, nani bijou la crèche. Bijou la crèche abanda au sala Sikoyo na Ibis wana. La crèche ya ba héritier mpuki. Bijou Sikoyo. Azala ki wana. La crèche, kutu mutu nanga to yambani bango kutu ba yebaki la crèche te. Mais nga mutu na yebaki depuis bakini parce que biso zali déjà bato ba mili. To yambani ndeni te ya nga na ligne na boulot kutu. Mais biso to uti koto wana to wana chambre te. Il faut chambre. To zo deux chambres bino na ko créer le bino chambre moko. Mais faut bosala tout lobi na tongo bokita avant 11h bofuta ba chambre. Mais si autant avant to kende po biso na mikili to va na ba parler batuti. Biso zaki na ba chambre na biso to za chambre moko nga to va na vide loin chambre moko ça ba la na duchesse. To tika na biso na hôtel o kaka to komelaka. Oui. Tu vois d'habitude des alaka soki moko la muki faut ko okita OK au futi chambre réservé chambre après vous allez mino à l'aise. Nga na tali siko avant to kende ba voyage wana batu nyonso to ba futa chambre. Mais natinda vide loin que no futa chambre akei. Nga moko ta mususu pe na kitara na futi chambre. Natinda rappel ta mususu Mike la duchesse akita futi chambre. Mukolongo siko pe na ndenge to le mara to la pongelengi fort. Nga na talika ne code to zai na la crèche na la musi sai. Po ye azai musika na ngate. Batutu bazana ba mbetu musuku na ye na ki proche na. Na bisi papa. Kitara futa chambre. Kangisa ba mbongo futa chambre. Afasi. Mais ndenge yoga kana ngai. Ba ya lo zongo ka lokwa leti ba ya no. O to utaki nango. Te chango. Ezali. Abinanga ngana yo to ba président ba groupe. Vide loin a jouer pas ngadi aussi. La duchesse a joué pas Calais. Mais neni yo ko tinda bango to tinda kanga. Ngabi maintenant baninga nyo so tu ba futa ka de ya chambre. Yo to ko no futa. Et boti moi compréhension ma suka nango agina ko payer kaka. Alors a futi chambre si manango akangilinga kanda. Siko mwana mai abano kende na wenze moko za wana wenza Saint-Ouen. Ausomba somba babiloko. Ça ya ebi ko lukalar. Un euro ayo tekela biso babiloko to wana posa tamso ba 5 euros. Et ayo somba soko ba mwana mbati. Aye nango wana ke na ba atandi tandango. Siko ngabe na akina bezo mwana mbati. Mais siko yo ma msumo eto lo bezate quoi. Ye pesi ko tselinga kika ka fa dank ke mwana mbati na 5 euros. Ba ya tu bazaki bazu. So ngana ngina besoin na ngome na sali peka espiègle na ebisi de loin ndeni coopérer na mtu na besoin mwana mbati. Ye pa ibsengate yo moka betene. So ya lo sa mwana nko mo akiti mo mati po ebi ke na uzana besoin. Bon na tike peka ndengwana ti ba coopérer na vie de loin ale ategalinga mwana mbati mais quand même na 2 euros. Les gars na ngonde ngwana ti to bongisa na biso na ndenge to kama ti lelo to swa na rasute iko koma ku to so muta swani singa ye ku muta kobungu to na mona penda ke ezara place moko batu mo banga ba café boy mwana mai déjà c'est banda ki attaque. Donc c'est la famille ils a rappelé beaucoup uta na ba moi ba mbilinga après bokanga mi na bino donc c'est comme ça nous les comme des tini parce que on a mona trop yo na vemba le sobo aux a très bien ba manifestation on avait besoin c'est ka on ça la émission on a vemba le tango ya tangi ba petit na e atanga ki la petite nanga uta ba bisika bambalo alubela ki Vembalo Freddy aza vient ngate je Freddy aza père donc on doit reconnaître le col ba mangwaou mangwaou ba camarade ba papa net yo na ba camarade papa na ba la père na yo ba maître pai ba bimisi biso maître pai ba bimisi biso siko ba maître pai ba bima bangonyo surtout na bangadios na ba Freddy mbalo sum na zwakaye père donc répond à pesaka na nani na maître pai on a opesa na ngados na opesa na siatul ndenge mo on a opesa na ye c'est comme ça ce que moi le look ina sai mo ba discuter za raté les sai déjà yo reconnaître que yo ba déjà que yo za mutu ndeko boya kaza boss mais yo déjà ndima kaza boss on va discuter ça boy avait patron na ndako na ye ba image on sur le kala ba télé biso ça c'est pas télé mais la biko benga nga petite na za petit na yo te omoni na kati wana ça za mutu nanga Vembalo za venanga on comprend
biso rôle nangani na kati wana rôle nangeza kupesa kaka conseil ozo comprendre mais na yebi peke na minute déjà moto eza nango ya bomana ve mbalo alingi supe biloko yango te ça ipe alobaki nanga alingi su biloko yango te mais conseil na opesa kaka ke ya lokwa histoire moko na betaka père moko ayaki na 20 ans ayaki na pire vie na ye ayaki na 40 ans mais so bake na miso ya bato ya liminaka oyo 20 ans wana petit vanda yo yebi eloko te age wana mwana moke oyebi makambo to yana expérience te ti nzambe ka ndenge abatelaka biso vie wana plus 20 ans petit n'est pas plus 20 ans donc c'est que petit a commis na 40 ans vie a commis na 60 ans mais bakutani lisusu yebiseka ke a petit vanda nie oza expérience ya makambo te omoni teke petit omona oloko ekomi dérangement ba mais vie tant ozaka na 40 ans oyisaka na yebi makambo te si on ngape nzoka na bosa te na bulaka na kokisa 40 ans lelo osu na kokisi 40 ans olobanga na yebi makambo te donc saka yo mpe na 40 ans no owaka no rien ozo comprendre donc au moins soko babilo mususu ezaka tango moni déjà que mutu akoli pesa ekaka valeur na yalingi pesa o yalingi et sala elote ngai tango sai alobaki aza patron ya ba comédien abion ndimango déjà nandimango kutu afa ya aloba aza patron ba comédien pona nini parce que ye alobi aza patron ya ba comédien donc c'est que alingi eza bongo so nga naza contre ngo lekechu wana olingi siko bitumba moko boye oyo bongami nango te o muninga se bongami nango ozo comprendre ngata ngana obike naza les rois du rire mais ça na batu ba sekisaka bazali nga siko na timba noko kana sauter kaka po na lobaka ke na mama sekisa c'est moi qui est le roi na teka le roi du rire et so ba l'église eza le roi ya nani yene mtabando kelenga problème bakombo eza ebele soki nga ya zui le patron nga na zui le roi yo petala o nini tikali olobi nga na zui na nga ta mususu Jésus soki ya nini donc eza yo nga na moni te ke pona yango nde mute ko déranger on se comprend c'est comme ça moi na mai na nga José de Londres Sida Bilele ça perd de tous les comédiens est-ce que epekisi yo ke so za na mbongo no so ma griffe mais non mais il y a une étape dans le but qu'on a lingi nanga appellation wana na lingi titre wana c'est comme ça et ça le col en net mutasali ba couturier asali griffe na le but que yoji ya mamut o le but que eza Gucci o le but mais sur yo molati ne muto o sani choix na yo mais yoji a déranger te que pour nini na Champs-Élysées Tom Ford pas y a tes maisons na yo pour nini na Champs-Élysées peut-être disparaître pas y a tes maisons na yo et ça sur motion bina wake na lingi na beta Tom Ford na lingi na beta tam susu le beau quoi maman na lingi c'est comme ça on a des autres choses à la tête mais ce que monique tant ba benga ya mbalo somo Queen Mada est la reine de mer vous comprenez la reine, Aza la reine. C'est comme ça. C'est ça, tu as raison, président. Est-ce que il y a une association de Moni et Bomokona et Mono Vivayo et Mozabi? Ngai Nazana Lisboy. Groupe Oyongana Sala Lisboy. Naba plateforme wana nyoso tu. Association wana. Tozali esika makanisi ya malamu ebima ngana zaka kota des autres tu oui na posarane na moni neti NTPC bazana makamsusu basala bien mingi basala ngo bien mais apena moi ba makamsusu ya mike autant mususu mona il marche até yango to telemela un mot nous réellement vivant donc ça dit eza association mo ya ba comédien eza na makanisi ya bien yango moni nazara na bango mais si on a moni que ba osala ba makamu mo boy ba bebisa etenga me ko ba sentiment et comme on va pas pam na rosa suki bobo moko te en tout cas bo moko ba yaki ko mona nga ba Christian Shoga banani to sola na bango nga na sai bango tant emonu réellement vivant et bimi déjà bo moko wana siko to ya nango na emonu vivant to za ndesko vrai bo moko mais parce que emonu réellement vivant bino bolingi bosa bo moko eza lokwa bato balingi emonu réellement te bosoko bo moko ngo eza nini
Oso comprendre na sens wana na meka otalisa bango ba bité presse biso ka yo poza la kota bomoko to cha yo président ngavi bon en tout cas botika ngana mekano ko réfléchir nazwa kita na voyager pe na Europe na kutana na batuto ya kuna na soli na bango na yepe na soli na bango na bien en tout cas intéressé ngate idée wana na za président na bomoko donc to lingande kutu to za la ini pena na vrai sens du mot ma be mo ba guerre côté mono vivant na bato bomoko to mo da sa ya ba ki bazangi bureau bazana bureau na shaba mo ba guerre wana tandis que yo le roi di rigolo bani pour ba guerre za makasi makambo wana so na ba na mono vivant ko kolongwa ndeti ba 2 minutes balongwe bato bebe balongwe na mono vivant côté bomoko non pe guerre za na bato mono vivant bon biso le roi yo et puis singa to pesa ka conseil moi mon problème ya on a bi na taka plus maele na nga na groupe na nga Lisboy mais le reste le roi to za ba artiste ya pays ya mboka pa esangisi biso na roya place likanisi ya malamu ezali to pesi likanisi mais na zate pena ke pona lo baloko na zawa na yoka na bango te non moi je suis pas na za ndenge na ngate nga na yebike na mona bango ba ndeko ba artiste oui mais musu so ko lingane ata lingi awa musu ko boyane awa lingi awa bon aza libre en opinion na ye mais pour moi nako bebisa pe relation na show gâté pona za kana sese nako bebisa pe relation na duchete pona za par exemple na Igor 2 minutes na ngezali ke nako ko sala te pona sepelisa mutu mena donc yango wana ba groupe wana ta ezo bimebele mais pona chaka maele na nga plus na mouvement na nga Lisbonne le ndesiko ba groupe comme belé tout monde surtout na YouTube ba jeune ba bimi belé ba comédien bimi belé ma be comme belé ce que tandis que yo ancien pro zo mona monde ni président bon en tout cas les quelque je crois au coûting à travail au lieu de au subso dans la image à répétition Katine on essaie de faire un ngai appelle au monde à la sira comme ma va aller pour faire le gars qui suit qui a porté son balai soit tout cité sur ça pourquoi ça il est là qui n'est pas ça bingue papa wako chéri ah dis papa Keba waka amsalo wako sa bakantir nanga esa mbala suka so bato ya cher wana yo magasin o kana fino binga komba su kelo mi mama ko tokenda awate papa nani ayaki na pas phénomène là papa phénomène mtu ayaki na ila wa izanga na permission na bino na permission na biso to wa ko mettre solo so tu de moi là au téléphone c'est comme si déjà tu comprends que tu vas là on a le quoi là qui est on va me ça dès le là on a la mbala suka lo benga ba chez wana kuna papa oni ninga na pas phénomène vous sommes là moi bamisane eza mwa mingi kwa azwi bacontra moko aza kuna bapater nde azasala misala mwa mingi eza kosala kono tozomona na te moninga na ngai wana tizali social solo la nai Allô papa bonjour bonjour oh mais les gars vont à la parking ah les gars vont à la parking oi mimi kabengi oui tu vois nani je fais quand c'est la boule à mon les gars vont à la parking papa na hivi sasa bana nadhani na mtu nadhani futamba les gars parking ah yo kangai ah yo
kati. Oka kana pasi message na ndo na bengeli. Zela tele makasi. Azali kwa moto. Ndeko ko bana mbele sina. Zela tele mama to grisa mtima. Zela. Yo ko appelé. Moto kusela moyo ya usala msezo de kemi na bakamoto. Tukatela takana bakamoto. Asura ni sasa kwa ya. Na zele na kuma na pa. Na bon, allo. Allo. Ah, na sawa yo kamata. Yo kaka boy. Papa. Yo kana no ba to tuna na halo kwa Ba yo baka. Yo so sana ba ni no. Uzo ni kaka, ui pai baka sana mbaya mtambo. Papa naye eza ngai mwasi ya Pata mama. papa biso to ko kutana bana na balobi ke yo zana mbongo ebele ozoko biso mbongo ya moto petit siko mbongo wana biso ya yo te ozokomba eza ya biso kami parti tozwi te tokoti kati mwa ya ngo biso oza beso oya na mbongo wana oyo oza na wa Na nzira. emare na moto na yo yaka Na epa na bino. oui yaka Ba nazawa ya nateka mutu moko, nazawa teka imbango apre nazawa ya. saba kozo Ba, buta na mtabe ma. Oka leo kutisi. Oka. Michel Plan, Ope mani na registre m'appelle. Ça n'a pas fait respect moi. Donc ça qui me perd comment bébé c'est ni attends ensuite. On me le donne mais maison costume tu vois. C'est quand terminons. Oui. Oh. Attends, pinga mninga. Là tu mets ça là tu kota na biso pas mal mazoka. Ikufika bi. Moi ite banduti kikata kumela na mela katena. Tandenge na kondi. Wala uzawa. Tandenge na indi. Distance yangana yona. Ndenge za mama bing. Hatuna kingamu tunapesa keni. Papa, quand tu sais quand on encore. Beaucoup de choses c'est la action. Moi c'est action. On dit qu'on va pas quête. Je pense que le qui n'est ça. En prison. Papa Kota. Alors moi on doit ça smart. Yeah, tu me cherches fois un tape parola. Papa. Na na ba même poli ko kai. Sala bibi sur la scène. Na ba utala ba ku. Swa bibi ya. Au tu quoi bien pour. Papa Kota te. Tamba ko da bibi c'est là. Comment na mo ko. Tout que tu vas dans Il va le voir quoi. Ana pas ton house. soit sont en train de bana. Dieu to sa. Il fait comme dans mon pocket. To ma ta bana, yo ta ba bite. Nina, exaucer di bande ya moi ite mama. Munoko likola mungana na. Kukatira Mais t'es comme isso. Kukatira imangala patron. C'est quoi aussi? Tu te prends pour qui? Exaucer. Faka. Je comprends pas. C'est pas du pauvre spirituel, mais c'est bon, regarde, les voix ça. Nakati kuto ya keti mutana même pas si ma papa se prit avec le téléphone aux déjà se présenter au débit à vous va dire que vous en a petit vous s'est comporté le quoi pour un moment ça t'attend Là tu es là mutaka. là on avait un téléphone bon c'est la vie de combien d'années Là avec na alaka. ah Bon, ça va. Papa Phénomène. Je pense que madame n'a pas besoin de te couper là. Bon. Balba ki ka bubeta kuru buta matanga pe buleke no. zala na langage ya bakolo to pete tout to yaki nde pana to kuti ote to beta tout to zangi biloko osala po to beta tout to ya pana zala sérieux to bete tout te to yaki nde koluka yo mpona baengagement oyo ozwaki ozorespecte te Neti nini. Oh, moi, c'est qui contrat pour la moto, pour la créer, mais moto.
Ça fait 4 mois au Bessi et l'autre côté. Bah, je suis pas mon là-bas, je suis pas en France. Jusqu'à maintenant, tout le monde est bon. Il faut ça 6 mois. Ils allaient pas là, ils allaient à 6 mois. Bien sûr. N'est pas aussi tambon. Mais bien vous baki, la coupe fait ça tandambo. Donc la tranche. La première tranche au Bessi 150, deuxième tranche 150 jusqu'au 600 mois on a le jusqu'à maintenant attends un franc. Ça signe de pied ça. C'est de lunette. Si des filles ont eu un bout de bac, on va lui couper ce temps, on va bien attendre maman. Dans ce contre-temps, elle est quittée, dans le yam polo. Yam pas bien assis. Ndape na makambo ya kubatita. Eza otumisa biso te. Eza droit. Et puis on respecte ça otumisa biso te. Parce que ya kana wata vinda moyo tika. Ah bon? Ah oui. Na liberté. Si tu as besoin de France, on peut faire ça. Parce que là, il y a des choses. On a ça déjà. Oh, bah, nous, baba, qui ont combi tout ça pour ça. Oui, elle a besoin de mon âne. Vous avez tout ça? Oui. Moi, vous avez tout. Et c'est pour qui? Mais il a besoin de mon papa. Comme tout ça, Mikanda, mon toit est étiqueté là, il y a besoin de mon bébé. Va pas me Oh, attendez. Ça fait ça, même le hobby, on est sur les il a besoin de moi. Il a besoin de moi. C'est comme ça, celui au monde qui est aux attentes, au ticket, son bon, l'autre, tout ça, Mikanda, mon toit est étiqueté. Dès que le passe. Naya Kemba, Pombo Natamba, Mutezambo Nasa. Kemba Naka Matango, Yumusianga, Nazavio. Ça va, vous êtes d'accord? Ndata kana kwa na ko besoin na ngumu na ubimate papa ubimanga na uzela oya na ngumu. Toi le bimé papa c'est papa mais c'est que bon gars et ça c'est ça. Na mo bi mba ibusi. Papa Tozo c'est la mot. Yo va ko tuna biso c'est ko bima c'est ko bima tu les as vu plus. Comment est-ce que vous savez pour le Ko so ko bimé ta sina pas ça. Oh papa numéro le to be moi les ailes. Mais puis surtout vous allez que vous avez ça. Ça va. Ça. Dossier là. Nakantangwa. Oh non c'est moi un deux ya mo. Ils sont restés dans vos arrêts. Moi vous devez nous non, on ne va c'est comme ça qu'on comprend ma maison du madame non connoté. T'es pas il va être vous ça va le mais na quelle kamata. Ça. Ça va se faire en désordre autant que ça que non. Vous n'avez pas fait ça. Oh. Par où ça la bien en bas non là c'est pourquoi papa bon biso ba ko ça pas de ça là. Naza kutoka makasi. Même si on peut passer au bango ya mwana bino bata ba moto. Oh. Là, donc bon muninga na ngaza normal. Bon. Ouais. D'accord. naiki bete bali bini Patron alobi boye na ndenge ozwaki moto baza na besoin osala signe nde alobi signe de vie donc osala mwa kasi ndenge yo olobi ke no mbongo nyonso oza nango deja nde alobi ke no kenda kozwa oya nango na bose moi ekoki mais si moi ekoki te yo olobi ozala na ndambo ya mbongo zwa ngo kaka oya nango comme ça opesa neti avance na ce qui est à franc, changer un dollar. Ce qui est à dollar, ou changer un franc. Quand il s'est mis à ces actions, tu as mon ababote. Il y a un ticket de bangon. Bah. Oui. Azul, tout n'a pas qu'il y a des devises ou bien dollars. Bon, oui. Là, mais, en limité, n'a pas le but. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez bien. Moi, c'est une dingue, maman a bien vous maté. Présence n'a eu des amis nécessaires et pas la parole. Je ne te pas ça. Na baninga nyonso apart yo nazali na moninga oyo akombaka te zonge nalala mama te Katine osali na ngai émission tolobi mpe mwa trop
o penza pona ngana osenga ke ezala mukomso poto ba pona ba théâtre lelo eza pena sujet mususu mobimba ou bien émission mobimba to parler ka sur ba théâtre ya kala na lelo nga utu na pesio so mo ezali o ele kanana oye pena to sali émission uniquement là to lobeli parcours to lobeli mo mususu mais to lobeli pena uniquement pona ba théâtre obiso to yebaki ya bakolo lisano na ba théâtre lelo ndongo lobi ekomi belé na ba YouTube ba nini tout ça to zo pena taya ko sola ko décortiquer ko fungola penza batu ba comprendre to wuti wapi pas ni token. Voilà, question moi sera président. Vous pourquoi absence nous aura trop na ba blog YouTube en zone vous allez tellement pour cause rater pour bon ba absence wana na lobi na bulo ngana na ngona mtina ngana ona yebi ngautu bane bele ba osa ba nzonze ngana se bano ba uti na école na information. J'ai beaucoup formé bane bele wana ba osa la ba jeune c'est bele ba za ba nzonze ngana bana na ngai bana na nga mingi tango ye répétition moni ba ba vandi awa na tenir répétition ba ozo matière ba ozo voilà mais ngai siko yo bisanga ba obenga ngai te nani akobenga nga ozo comprendre na pesa ye exemple na émission monsieur Anderomo na saki na bike ba bengi ngai pa ndeko moko boye phénomène yako edenga ko jouer na kei ko jouer mais bactérie oyo ya bengi saki po ba jouer nzonzingi na ye ngana ko président to melite président transport mais sikoyo ba ye ko lukanini ozo comprendre problème ya mabezali bandeko oyo bazozwa mwa ba marché yango atali na poche na ye après azui baninga basalisa eka boulot pona baza bapi muninga sali boulot po aza pi mais bomi na ya bomi temps vous comprenez boko umela pete ata moi tournage moko ya mibale so bengisi ayete o aza fo mutu obosani o ayedaki yo akufa banzala boma ba programme na ye donc nga lingaka na garder moi muke dignité na nga na garder valeur na nga donc ko na ko tata msu na elo muboye oyo nga mo apena ba no regretter pas ni na yake sangana c'est ça, merci de tout. Bolandi biso na kati na biso aussi parcours plus ya président na biso et sauver la année sans polémique sans rancune kati ya mais you mate ça ta timba tongo espiègle toujours président ota la caméra na biso oye biso biso kaka na bando banda musala oyo eza na acteur ni to actrice ni mutuni o choka yo ndenge na bandi carrière na banda si lelo comme lelo phénomène mutuni o choka na monde artistique. En tout cas, mututé hein. Muta choka nga na monde azati. Mais vous en avez choka. Na choka pe mututé. Nga muta choka nga azati hein. Tout na tout va normal. Donc muta choka nga azati. Merci. So muta choka nga pena azali. Abi ke nga na choka e. Ale ka luba nga muta choka nga na ibiti. Azati. Toujours merci de tout. Bolandi biso Libanais ya mboka les porter le monde à l'émission biso ya Katina Congo les Ziba président émission za ndenge nini. En tout cas émission à Congo les Ziba les quelque chose à poser ça émission vraiment aux lobisa mutu oye sengeli aloba en tout cas encore félicitations belé aux ana des choses à les quelque chose à la marathon on a eu déjà que émission betina les rois diré et aux asusu makam donc na sepeli ya trop ndenge ye pena ko la ngati na répétition ba bonne chance vraiment émission na yo moko pour ma bokende liboso sala ngoka ndenge wana polémique ya kana ngona tina te oh tout ça mutaro le ka fingi yo ko répondre te bete kaka yenda sali promotion na yo ozo mpa mango pena na ndenge ba ndoenga ezaka ndenge wana na bosanité ya malubadu bambote belé pa ozali na bosanité yuyubi tabichilix if bambani masananga ya pembe donc na bosanité malubadu nako bwako yo moko te sanacha mama donc maman na ngai la belle mère na nga Maya nako bwaka pe if bambani ye moko te sanacha mama Myriam donc ya James Mabia la Playboy na bosanité Gilles Vassimba masananga na tiki na bosanité donc batunanga nyonso tout ba staff tout ya mikili donc boze belé Bob Biantomba brigade Sarbati bambote belé pa ozali na yebi ke kalate masolongo banda pena ba pa osara nango ndoyo moyemba sakala nango donc to osara nango kalate donc na bo sanité ya Wami Miguel bambote belé
Yuyu Bita Bitilix, Washington, grand pays, donc il y a eu un wana. Donc vous êtes trop, donc Joe Modan Oki Kasper, Milko Sarkozy, donc vous êtes belé, Francine Nitou, donc maman bébé Nitou, il y a eu un wana, Solange Diata, donc Véranga Nes Makiad, papa na Jonathan Diata va. Vous êtes trop, donc on a merci, président. Bambo Tebele, artistes, comédiens, surtout à diaspora, donc musiciens tout. La famille tout, Mambo Tebele. Merci Nemno tout, Bolingara Kevin. Comme si Schengen. Hein? Quand la table on a un phénomène Schengen, donc pour la comme si Schengen. Merci Nemno. Il va mal là, bon, merci à tous. Merci Nemno tout, Bolingara Kevin et Panda Legetcho. Nes Makia di papa na Jonathan. Joyeux anniversaire à toi, Jonathan Diataba, où on a souhaité aussi plein de bonnes choses. Zambaza, Nayo, tout Bolingara Kevin et Panda Legetcho. Vous s'abonnez à Congo Liziba TV, tout ça toujours Wana, tout ça toujours presque tout cousu na Canada na PCO Mote. Gastino Mangala depuis Montréal, bar 30 juin na PCO Mote. Bientôt là, tout Kozala Wana. Tout Goya. Aïcha a tozo nganae toya wana na kati ya Montréal ya ba 30 jours tozala wana tosebisa bino tolinga mwa mulopo na peso pe amote bisiko zali wana ouais mwa mulopo ya za misiki ba tolinga Kevin pendant les ghetto aye menze mumuro donc wana pena ba mai na nga ba lokola ko yemba ba nzembo mwa mulopo félicitations po beta ba mai wana ezara peut-être ezantsaka va. Toujours. Merci, na président. En tout cas, les gars, merci à toi. Na CP vraiment. Ok. Jonathan Dario, na ma caméra, na PC au mode, na PC Don Police, Fashion Police, na PC. Regarde, elle Lionel et Jonathan Dario, Dario, na PC au ma caméra. On a prise de vie donc à la musique. Bye, regain, bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.